Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Page na Instagram. Ko diriger en quoi? Diriger en Zaki mais c'est Francis Chaco et Francis Zaki mobile nanga oyo to bande ko zala nae nde lobby avant de ka boye ba 7h ou 6h ayo benganga ayi do sali boye pona nini ayi do sali boye pona ngabi oh na sali ni publier nzoto na yo ni mabele tout na page na yo hapi na page nanga oh ne kokota wana tangu na moni na bengi mama ko concernant mama vani ta makambo de kono Francis asali ngai tout même si les grand frère na bi mama ata soki likambo eza na photo wana ozomona wana otindela ye na tindela ye te aso yango wapi photo wana wa mabele wana c'est montage ngaza mabele minene bongo te mabele ngaza minene bongo te photo oyo na nasi bikini kasi tala te tala bo sobo babendi bien naza moi tâche de beauté naza tâche de beauté zambe kazo lokumu naza tâche de beauté koto mais na wana bosomona ke ezate tâche de beauté ezate elle dit que Francis a monté photo a monté azuka chaîne tu wana aza makasi na informatique mais siko après makambango du kita ko benga Francis te otuna ye ya quoi pourquoi salinga boye tozali na bolingo Francis pe ngaza ba photo Francis amtakala ya mutaka na yeye TV. Oh la kisinga na France. Oh la kisio wana. Pas na likambo sama. Donc mais na ko sala ngote. Mozo regretter. Na so regretter. Bilo kono la kisinga François na. Bon en fait na ko la kisango boyete na batu. Pona ko batela pe crédibilité na ye parce que aza mutu, aza na famille na ye, aza bande ko aza bani mais ya sali bongo. Chakuna. Ozomona eza makambo parce que na ki sango ba video ya somo ti bozo sala. Kasi tozo zela biso nyonso ti. Oh, tozo zela biso nyonso ce que ezali. Za OK toilette zomi côte sa maboko zomi sala pour zomi soup. Ah. Sala boza ko sala. Yo so monaki. Ari ka sango déjà. Ayoko yoki bon zo pesa information ko monaki. Boso ebimili. Mais tozo zela kasi biso tozo zela. Ya yo mabele pe kitoko. Mabele na. Ah merci. Parce banda ko edenga bien si parce que za mobile tozaki na ye. Abanda ko edenga yi. Ozomona. Mais ça t'es on a fait publier mutu parce que relation silaka peut-être azu za sous choc parce que olinga ke mutu mo boy o peut-être de se voir ye na bolingo azo ba charge na yo azu lo bandaku a foutre la konda ko faire du mois a kundela au papa a faire mal to yepte mobile wa non tout ça là oui aza mobile na yo ma contribuer na papa na o mazamba na na papa na ngamu na kunda papa tu motenda kwa on ngala vandaka utapesa nga garantie maman belle maman belle vie mutapesa nga garantie ya ndako abi mwana ngai zwa eloko vanda na bandeko na yo voyez un peu okunda papa na nga ngamu na kunda papa so do continuer kaka relaxa pe ya yo parce que la photo na moni ya Francis non c'est excitant mais na dépasser ngo kaka c'est compliqué ba photo ya Francis yo bani mabe mais ba photo aida la kisinga yo ozam to ba poile oh non Francis Maïda bongo wota bana la veli. Oza tia bolingo nde lobaka. Moi c'est épice. Épice. Moi c'est bassin. Oh là là. Ozo kapé bien to bozo envie en couple bozo sala mama bizaki pe kitoko. Italien. Oh Francis ozo perdre kapo bisra biloko na mona na ko to tanga ba Paul princesse na ngona sia mako. Francis. Oh là là. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la pose le quoi ya nyama, le cola ya nkewa, lo que c'est au bengando. Dr Guilain le Bourgeois a zo zongi sa pose na o net na film. Très très belle et naturelle. C'est quand t'es Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilewa. Osuwa. Côté Guilain le Bourgeois pour voir l'opposé. Pour vivre parce que pour avoir besoin de place dans mon quoi. Pour bringuer. Bah lui penda beauté. On y va penda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien.
Tibeleza Malunga Fumamwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain Le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, voilà, il y a Kevin et Panda Leketou, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Moufani Sangoya Solo, le jeune producteur Kevin Abino, surtout ma maman ou Lingarangai, Bosepe la Rananga, Botala Congo Liziba Bolinga, émission Abino, parce que vous avez un temps à vérité, parce que Makambozo, les caméras internet, malgré le confinement, Makambozo Bimaraka, Makambozo Yarakaka, Badoso Makaka, Naba artiste Nabiso, et là-bas comédien, et là-bas musicien, on a sonné, non? On a la source. Toi, il parce que ça la vérité. On appelle ça maman, tout le monde entier, bambo, tepe, rabi, courage, na famille, tout au bazar kobela na maladie, vous allez corona, vous allez continuer sabatu. Yango était ça la vraiment pas c'est bomi et kangé, ça dit vraiment bien fait. Na profiter na émission honnête, ba fan tout au batala rabisi na kati ya Leke TV officiel. Bientôt là toko nata o to stop na ba théâtre et toko leka sous théâtre de sel masoude parce que na ba Kinshasa ba confinement na banda ko ya batu et aussi ba sous TP. Moi YouTube besoin complication na ba presque na ba YouTuber nyonso to cheno stop. Je pense que la semaine zoya vous plus bagage prochaine des toujours d'autres c'est que ça rabino ba abonné à Leke TV malgré dans na kati ya Congo Liziba to ça émission biso ba vérité na moko ya biso ndeko Sœur Aïda Gladys oyo lelo esali lisombele suka likambu o to moni ba photo na eza publié to moni ba lakisi ba photo ne ya mabele to moni mambebele to zoyeba te Aïda komi actrice pornographique to yebite Aïda komi ko sala ba partout Aïda to yebite Aïda komi sala yo moko bilengi pour na confinement mobile azate to yebite Aïda qu'est-ce qui te prend to yebaki yo bongo te Aïda ba vérité to yeba nanu mo gentil na bato ba kotalo pe na bato baza dessiner na comportement na yo oyo ba moni ba photo za publier na kati ya page ya Instagram na yo okolo banini. Oui, mbote ba fanya soto balinga Aïda ba ba sepela na musana ngai na linga bino vraiment mingi. Donc nae vraiment mingi pona ko éclaircir pona likambo ekwei parce que bato mingi vraiment ba eleze bango bandima kite que Aïda et le ko bon ko komela donc ya mun nae ko lobela mo. Voilà, merci na maman tout ngana ko sengele excuse na ba maman tout parce que ezanzo tabasi oyo monique Aïda ça qui on a consentiment na yemo ko na sentiment na yemo to yeba bikamongo bandaki ndeni ni pe sala kinde parce que ngana ka on oh Aïda omo ça la pornographie to Aïda Aïda on mi chami sa yo moko to ni to bi Aïda c'est quoi yango le donner émission ko ba vérité to ba vérité awa to solana Aïda yemo ko expliquer biso Aïda c'est quoi ba photo wana comme publié Jonathan zo ba téléphone vas-y. Oui, merci beaucoup Leke. Maman on a bien vraiment pour nous éclaircir dossier en ngenge bandaki. Tiens poche. Dossier en ngenge bandaki. Donc page na Instagram mutu abazo dire ane ko diriger en quoi. Diriger en Zaki monsieur Francis Chako et Francis Zaki mobile nanga balanga oyo to bande ko zala nae to ebana français zaki fan nanga abenga ngai Francis s'appelle Francis Chako abenga ngai abi Aïda omoni par rapport ya ndenge ozo kende visibilité na yo et ko senga pe ozala ba compte moko Instagram Facebook page pour libanda pe vraiment oyebana moi mingi et Nazali na confiance na ye parce que azaki muto na zaki na ye. Mobali na yo quoi. Oui, ba tu ba yebi, ba tu vraiment ba yebi Francis. Maman butina yebi Francis. Et dans ba yebi singelo kwa bongo, vu que nazali na confiance na ye, na Nandimaki. Nandimaki a fungoli, a salinga compte. Dans a sali compte, moi je pensais que quand salinga eza na ni na ngamoko. Na ba kombo na ngabilo konsotani sala sala ki on a compte na ye. Oyo ya sailaka. Ce que comme que un son mocha photo ou bien nini on a bloqué surtout ni pourquoi on a bloqué il me dit que non mon yozo va poster ba vidéo te ni ba photo tika kanga moko na gérer ok avant ne peut ko gérer
ça qui perd mon bébani, tu as une relation, on a combattu que tu as toujours dans les bons. Tu bandes un peu bébana. Et relation vraiment amoureuse, et bandes aussi mes soudés. Pardon, Aïdo, qui est ce Wandam, non? Au vu que ce gars, il s'appelle Francis Chakou, avec mobile nayo, au bout de qui nous avons vivre naï. Tu vois, et là on est pour ça qu'il peut être Yona, Francis vous avez un problème, c'est François déjà bon monana, toi déjà à Pékin, toi donc il y a Chine, il y a bien ça qu'on a Chine, il y a Chine, bien ça il y a boss Isidore Béton, mamote non papa, Francis toye banaï, toye ban to sali inani quelque. Tu sais, il y a quelques, tout le monde en a cas, tout le monde en a cas, tout le monde en a cas. Beaucoup t'en as déjà? Oui, tout le monde en a déjà. Aya Kakin? Oui. Tout a déjà en français. À ça, tu sais, il y a quelques. Tu es banni vraiment. Et. Tu sais, Obi, vous avez un problème. Oui, tu connais un problème, tu connais un problème. Et bandé aussi, mais sous-souté. Ça qui peut. Vraiment, relation, vraiment, nous qui sommes bien. Ça est vraiment mon boulot. Non, même mon boulot. On va leur mettre mon boulot. Ah, ça, ça, mon boulot. Ça, ça, mon comme on a collé ngate. Là, ça, mon tout moi, ça peut s'en aller, mon tout passe, mon tout moi, ça, ma camon, boé. Et couper ça passe, c'est une fois pour un musala. Musala, où est-ce que et là, au moins, tout le temps, il faut la bonne humeur pour nous faire ça battre. Relation vraiment, comme qui est vraiment bien. Avec ça, il y a des sur le yem, tu as des relations aussi, mais sous tes quatre. Il y a mon français. Il y a mon français. Ah, il y a boire na relations aussi, mais sous tes tu vois. Ok. Tu as ça, mon bal à moututé. Le bon, on a ça qui mon bal à moututé. Non, non, moi, c'est un bal à moututé. Et au salaire que tu kabwani, abi bon, le quoi tu kabwani boy. Parce que il y a les nerfs à bloquer les nerfs. Mon ito baboni baza ebele boy, babone baza ebele boy. Il faut pas vraiment tomber bana, surtout pour la page. Oh non, c'est bon, tout travail. Et ça simba kakate. Le quoi ça simba tenga abi, ok. Au tika na page wana, nga na osala compte mususu. Na bande lo sala compte mususu. Donc na sala compte mususu. Il y a des vidéos ou bien des blogs on a posté na page na saki Aïdo officiel 01 azo tia na page na ngai kala siko ba fan bazo bate Aïda aza wapi bazo comprendre été na yako komelenga na yako komelenga ebsenga bi mais pourquoi ça la bozo tia abonné na pasi bazo bate Aïda vraiment aza wapi oh non non, on a tout temps où tu bébé, on a sali page, bon, tu es bébé, na vraiment les sous. Na yo benga ndekona moi si. Tant on a benga ndekona soli na ye afungoli compte na ngaka ya Facebook. Compte kaka ya pamba sans page. Après, na page mususu boy, na sala ki direct mo bona oloba na ngala direct na ngala on sona ba fan na ngala la compte ya sika. A komelinga la nani na compte ya tina yo mona a komelinga ba message moko milai na répondre te. A epsinga je peux t'appeler na bi OK. Ayo benganga, tanga benga to bantu sone abondela ngai. Kozonga na te. Abondela ngabi après l'amour, c'est la famille, to zanabi so bien. To bébana te pour na babiloko tout to songa qui vraiment que na bon terme quoi tout ça qui te que vos relations vraiment c'est si là nango ngabi OK nga ça problème na te mais ko travail na yo je pense plus non travail na yo mais to sa famille na ko lingate nga na so sa musala média na ko lingate na za na ba problème na batu et tout et ça fait genre na ngate ya ozaza na ba problème OK to va na biso pe na moni dans na sali annonce wana que non na sali annonce que ba fan na nganya surtout bo se désabonner na compte na ngaya kala na on sala ngo sous soutien tout na sali moni ni moko boye banda nous mo na tie wana na compte na nga a bloquer nga na WhatsApp et tout desiko na yo komelenga bi problème nini non na bloquer yo na lingi sous soutien moni yo ndezo ozo fingi sangai na commentaire batu bazo finga nga na commentaire ngabi mais nga pe na za na posta page na nga esika e mata nga ko linga yo za na page wana olingo pesa nga ba mot de passe ya compte na nga ite compte o eza ya ngai o ya nga ya kala yo saela ko lingo pesa nga te nga pe na vanda bongo te nga za posa ba fan na nga ba sola na ngai ba mona ka ngai parce que biso zo ba ko pebele ba ko be ko pa mariage ba ko be ngo ko moko ya anniversaire ba bloquer belé so ça je appartient Instagram ako komela yo pe na Facebook ako komela siko songa na mona bango te yo zo gérer nyonso nga na oyeba ndeni yo osenga ki puisque après ça mot de passe voilà
ça nango accès azomona na ye mais yo mona ka bilo na yo ba contre zo ya bilo zo ya mutu boya komelinga mutu boya sali aboya ki vraiment malgré mo constat ba ki to bongisa na biso po mais lo ndo bomeso code bane ko boya kopesa nga code na nga ya accès ya compte na nga Instagram na page Facebook page et yo sala que je me suis souvenu avant de boy à Tuninga à Aïda au CPLA on a compte YouTube non mais oui ça n'a pas projet mais pour le moment ça on a posé ça na yo boya on est ça au fond yo boya habité pour le moment ça on a posé fond la compte YouTube té na pese ba raison na ngai maman ko na compte vous appelez na sponsor za na batu mo boy bazo chao kwa ko saka lo té pour batu musu ba salinga pe na sala non après asiliki ozala bongo po nini batu bazolinga ba aider pourquoi lingo solingo sali quand faut tu nakaba batu ngabi oui naza mutu na bimi na nzete te naza batu neti maman mimi azaona maman Belvi azaona naza batu na travailler na bango je neti nga Belvi TV naza membre chaque le mois so ka salaire na Belvi na tourner te mo me pesa nga salaire abino funa solana bango yo kama komi sala fo saka ka batu tutu ngabi non ezaka bongo ko sa eloko te ka po batu tu bazo sala eloko non mais si vous avez chaîne YouTube, c'est pas facile que vous avez une chaîne. Asilika, comme les bandes bongo, des lobbies, avant de caboyer 7h ou 6h. Ayo benganga, aïe de sali pour nani, aïe de sali pour Gabi, oh, na sali au publier, ntoto na yo, ni mabele, tout, la page na yo, happy na page nanga. Na kokota wana tangu na moni na bengi mama ko concernant mama vani ta makambo de bono Francis asali ngai tu même si les grand frère na bi mama ata soki likambo eza na photo wana ozomona wana otindela ye na tindela ete aso yango wapi photo wana wa mabele wana c'est montage ngaza mabele minene bongo te mabele ngaza minene bongo te photo oyo na tibigidi kasi tala te tala sobo babendi bien naza moi tache de beauté naza tache de beauté nzambe kazwa lokumu naza tache de beauté koto mais na wana osomona kezate tache de beauté ezate elle que Français a monté photo a monté azuka chaîne tu wana aza makasi na informatique bon yo zoto okazo tindi les photos parce que bio ba photo ya sombre ezai ba vidéo ndebo sala na Français oui mais ça atinda kasi afibiye na pendant une année on otindi ata Français photo ya sexe mais mobali na ngai te oui otindi la ya sexe te ata mabelo otindi te ezate oh Aïda maman papa biso toza bato ya media ozomona naza kizengi te naza fute oza folle naza voilà naza folle te plutôt c'est important ka batu ozomona eza makambo parce que na ki sango ba vidéo ya somme ti bozo sala kasi tozozela biso nyonso ti tozozela biso nyonso soki ezali ozala oke toilette ozomi kotisa maboko ozomi sala kuna ozomi sala boza kosala yo somonaki nabi ka sango déjà yokoyoki bongo ozopesa information loko omonaki boso ebimi lisusu mais tozozela kasi biso tozozela parce que moninga na koko koloba eloko te onayebi ke na sali te onandimeli omombi ke nayebi ke na sali te nalobi ke Francine nazalaki na ye mobali na nga ex na yo wa mon ex voilà tozalaki na ye na bolingo ezalaka bongo so oza na mutu bosolola bozala batutu bapele bande kobenga bapele teke na kobenga naza mutakala to non maza muluba na muluba nazalaka un peu na intimité ezalaka bilo mosusu eza teke fo kaka nalakisaka fo kaka naloba non ozomona donc naosa mission te mpona naloba soki neni non naza juste ka mpona éclaircir bato parce que moni yo mosusu mpe okotika na yo mpe okotika mais lokola da image déjà bato bayebi bamoni déjà eloko wana soki otika yango mpe bongo d'autre part eza mabe parce que bafani nanga vraiment baza lésé baza blessé surtout baoyo vraiment bavrai mpe balinganga bamoni ke Aïda basala eloko ya bongo Aïda aza moto bana balingaka mingi nga vraiment bana balinganga mingi bamonake tata Aïda ta makambo asali vraiment c'est pas bien yango bomoni kitoko mabele na merci mais eza yanga te nga mpe nazala mabele la ngai mais wana eza yanga te mais sikoyo après makambo yango oduki ta kobenga Francis te otuna ye ya kwa pourquoi osalinga boye tozali na bolingo Francis mpe nga aza bafoto ya Francis ya mutakala ya mutakala te maza na bafoto na ye intimité mpe olakisinga wana nalakisi yo wana likambo asama donc mais nakosala yango te ozo regrette
nazo regretter biloko la question ya François na bon en fait nakola kisango boete na batu pona ko batela pe crédibilité na ye parce que aza mutu aza na famille na ye aza bande ko aza bani mais ya sali bongo chakuna ya sali bongo pona ko baby sem su carrière Aïda parce que na outil musical théâtre oyo vraiment et fungolinga ba porte belé na nzela théâtre oyo na bena ba to belé peut les boss appel à chou abenga appel vidéo Aïda est-ce que c'est toi vraiment donc ba te belé ba benga ba te belé ba lobelinga ba te belé vraiment ba et ça y bango passe et ça vraiment passe ngamoko na yebité na ndenge na yebaki ye akosa lo bon likambo soki eza traitant bon côté mais peut-être Azuzi sous choc parce que olinga ke mutu mo boy oyo peut-être décevoir ye na bolingo azo ba charge na yo Azuzi lo bandaku a foutre la ronda ko fait du mois a kundela au papa a sala malelo vito yepte mobali wa non tout ça là oui aza mobali na yo ma contribuer na papa na o maza mobali na ngata na kunda papa na ngamu na kunda papa mutu motenda kwa ono ngala vandaka utapesa nga garantie maman Belvi Maman Belvi mutapesa nga garantie ya ndako imwana ngai zwa eloko vana na bandeko na yo vous voyez un peu okunda papa na nganga mu na kunda papa français banda ko aider nga bien si parce que c'est mobile tozaki na ye abanda ko aider ngai ozomona mais ezate yango wana te faut publier mutu parce que relation silaka bisa ba demsu bo boyena me botika pe msusu famille même soupe bo solo laka ozomona ile surtout te faut ko sala ngo ou soit suko za na posa msusu mutu na mabe pour kaka bobe bana bien faut publier mutu bongo ya bien au pour mutu sala ozomona donc et puis si passe ya atapona ngate atapona mwasi mususu ku sana mwasi mususu asala ka bongo te moni ko léser mutu ko sala mutu passe vraiment ça fait mal nazo lo ba parce que naza mutu nazo ba parce que na mutu ya média ça le passe vraiment so bon moni vraiment na kondi na lati lamba o parce que comme on a battu belé on a battu la kanga battu belé on a fait ça bango sengo lelo na lelisa bango bena pesa bango passe moi ça passe après ma cambo publication oluki soane bosoli bombo soli non on a vraiment à blokanga to za na problème te ezate ke to beba ni supu na eloko mo bwende ya publier nga bon non parce que nga na salaki annonce kaka que non compte mususu bo se désabonner na compte nga kala et je na comprendre que na compte sur Instagram c'est comme ko ta ba pib donc na compte déjà Instagram somme ta comme ko ta ba pib c'est que a comme ko gagner quelque chose il vous a bénéficié nango non na soit que l'autre côté ni na compte page Facebook non même page Facebook et l'autre côté ngala lobaki we papa la fête to perdre nyo surtout so bongisa yo pesinga kaka mot de passe malgré yo sala nomba biloko tout parce que moni mbongo eza ngona sukate mbongo eza na sukate koko lia na mutu na nga mengai naza mayele ngam nazo sala makambo wana po yo publier kango ozomona malgré zo lia likola mutu na nga nzambe monga juste ngai tata ngai sa mabele na tikala ko penser yango te que non un jour na sala ye mabe ou bien na loba elo liboso kutanga banda ko kanga ba compte ba tesa sala ele mission lobele tu na baki non c'est déjà une famille tu sais déjà famille na ko sa elo mo wete ka pona ba compte pona ba ni mais tango sala eloko o ya ko publier intimité ya mutu eza peyote eza pengate et ça passe na biso ki asa makasi de yo yebisi asali yo passer le compte Instagram italien donc bon on publier ngani na tinda gine na koyeba donc asa makasi na informatique donc ça qui passe mitan bato amona ki yango bato balobeli et tout na vanda kine bato esanga bande roni après makambo sona bande na grand sœur na oui grand sœur na singa Aïda ko sala émission te ko sala nini tenga bi maman eza naza mwasi video na e olongwa sikote na mitwa bato bien sûr ekoleka mais bato etika bona mutu ba publiaka Aïda mobwe tandis que msu naza victime eloko wana msu nzoto wana eza ya ngai te eza nzoto na ngate mais bato msusu na mutu batikali nango ozomona yende kona mobali ba publier te ba publier nda Aïda ozomona après naza mwasi moko
naza fimo boye naza nga lokwa bato nyonso tu te naza mwasi oyo nasalaka mosala oyo ya média donc kopiblie mutu boye baintimité ya mutu ce n'est pas bien ata eza nzoto na nga te mais ntango bato batya deya kombo aida ezosone mabe donc yango bato bayebisanga bi lobelango yango moni na ye nalobelango. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV bomoni oza ba vérité rebu na so benga ngo ba vérité aida ni so bipe François do continuer kaka relax pe ya yo parce que ba photo na moni ya Francis non c'est excitant mais na dépasser ngo kaka c'est compliqué ba photo ya Francis yo bani mabe mais ba photo aida la kisinga yo oza mto ba poile oh non Francis maida bunga wota bana ba veli Vous fait bolingo de l'obaka. Moi c'est épice. Épice. Moi c'est bassin. Oh là là. Vous avez bien, vous avez envie en couple, vous avez salam amna bizaki pe kitoko. Italien. Oh Francis, vous avez perdre que pour distraire biloko na mona na ko tanga ba Paul princesse na ngona sia mako. Eh Francis. Oh là là. Message une repère na ba abonné na yo ba maman surtout ba maman batala yo pena ba oyo choqué pena biso ba les jeunes producteurs quoi biso j'étais tellement choqué na ko atako benga ta yo te ya ko sola ta na yo te donc la ba doche fashion police ça a choqué na comportement ya Aida azara fan na yo mais ça dessine comment mais à libérer Aida ngala la une fois et après tourner là pas na mais libérer na moi que ça yo te pour yo na tâche na mais parce que les artistes n'a pas de sexe tout le monde a madele magnos tout le monde a mais tata ya marinade tout le monde a mon biso yo ça mais ezaki ça te message na ba fan na yo oui na ba fan nyonso balinga Aida vraiment bolimbisi mingi ya koleka et surtout vraiment na ba maman surtout na ba mes bébés bafani na ngai mingi bana nde balinganga lekechu bana vraiment balinganga ngai bolimbisi na basi nyonso bolimbisi na bapapa nyonso na bayaya nyonso tout vraiment bolimbisa mingi tozwi vraiment mayele par ba relation monsieur ekoya faut toyeba kaka komi bomba donc eza déjà eloko ekomi donc moyen koloko tango eza te mais mingi na kosenga bolimbisi mingi surtout na bato oyo esali bango pasi bato oyo bandimaki te ke Aida eloko wana ekokomela ye moi succès ya mutu tango emataka bakomba pe yaka mingi oyo eza bakomba biso toya bana nzambe donc nzambe vraiment akosunga. Merci beaucoup. Merci na batutu o baoti kolanda biso na Congo Liziba TV baoti kotala la rubrique na biso o to bengongo ba vérité o se félici ya wili musheni etolo mo singa famille ben na rekata na kate na moni Marina na moni Jinista na moni Jérémy yo na yebi na ngayo te nyuso bozali botala biso bolinga biso Jonathan Dayo Doche Fashion Police batutu bolinga Kevin panda la kechu mingi pena ba diaspora oyo ngebo ya mbanga na moi oyo vous comprenez que na moi ko ya société parce que vous comprenez que Teresa bien te na roya mbala sima na rozana bino mboka ya mikili surtout na bana ya Canada na Montréal Gastino Mangala bar et 30 jeunes ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris Kevin Epanda na bino yeyo pe na sibino. Pour l'instant, le théâtre a vraiment touché stop dans les TV officiels pour le temps de confinement. Vraiment, au moyen tout ça là vraiment autrement exactement. Je pense que vous avez gagné koya, vous avez vu de loin, votre bébé va jouer, bagarre pour nako. C'est ça bino toujours pour chaîne za kola la mais pour l'instant, bah finalement stopper. Jonathan Dayo, vous avez une photo Aida, on a talangona. Eh Aida, si la mère Francis, ça va dire ça va poil. T'es mais on a peu plus tard le on a peu pour bi uzaba a marqué trop boya marqué au modèle nga monele français yo linga yo afia bolingo solo ba ça singi si bozonga no linga kozonga na suite parce que donc osala mutu boeza ki olingete mutu alingi mutu osala mutu boete donc boso bozonga ni so mwaka ba bomi ona ko boma boza da ko boma mutu donc moyen osonga na ezate
merci na bino tout bolinga. Merci na boss Jackson Mouya. Moi baza bato bazo soutenir vraiment mingi na couple noble Benedo. Merci na ba maman nanga nyoso babenga nga ba maman théâtre bayana nga babenga ba maman Bellevue ngo mini ba maman Fanny. Bellevue tomboki to sonné na 6h lo ba non la fille elle est dépassée. Na si Bellevue nga na bi bela Aïda ezaka na mbuma. Eza yete alors il faut ndata to tourner ba théâtre ba mbule beta ba lala ka bango nyoso wana. Na ba magné bango nyoso na yebi les amis eza bango te. Non parce que maman nyoso to linga te ba salir moi na ebongo. Donc maman mon vraiment c'est peut la quitter. Non kamwe moi mtazwela ndako. Nga di fasi mtazwela ndako afutela kwa nzoka bebi mtazwela ndako. Maman yangu mtazwela ndako. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci na bino tout bolinga Kevin ne panda la ketu bo se vlera nanga merci na abonné tout ya Congo Liziba TV bo partager émission au parce que Aïda Lobby page sikeza ni Instagram Aïda officiel 01 Aïda officiel 01 Facebook eza Aïda Capilas officiel. Na page nanga ezali l'écriture journaliste officiel l'écriture journaliste yangwana boke sigo na Instagram nanga l'écriture officiel l'écriture sous d'abord on bar tout sous-tré o esaka très dignon très officiel ezanga bokile kuna je pense c'est dimanche na ça déjà émission en direct na alash na oleka dimanche na ika na za lobby donc beaucoup to sola. Toujours Nabino Tomoulani Balassin, je pense que Dieu nous fera grâce pour cette bêtise qui se passe dans les réseaux sociaux. Ça dépasse, ça fait pas du bien et ça énerve les gens parce que c'est un peu la tête là-bas. Bisous. Congo Liziba TV, Pour plus d'actualités, abonnez-vous.